Ingeta, la famille, Bokota. Awa, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bandikonanga, kande toyeb sakabino toujours et encore, kolala kolamuka, na ba dossier, kolala kolamuka, na makambo, kolala kolamuka, na ya somo bandikonanga, ezo sala kaka pasi mingi na motema, ezo sala pasi mingi ya kosakana te, ezo sala pasi mingi, pasi ya pasi bandikonanga. Kande na yebisaka bino biloko mosusu tozalaka toujours censé et obligé ya koya koloba soki tomoni ke dossier oyo moyen tobetela ngo lisolo eza te, toko préféré na biso de notre côté to vanda to lamba to lia to lala na ndenge moko ya malamo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandekonanga kande na yebisaka bino toujours et encore soki ya koloba ezali ekozala toujours malamu toye tolobi, soki pe ya koloba ezali te eza toujours bien tovandi na biso kimia na ndenge ya malamu. Lelo toye na dossier, toye na affaire ya mama na biso Gabrielle Tumba na bandi ebele ya bato bakotanga kuna breaking news elobaki affaire ya Nathalie Makoma. Ebele ya bato bakoya kotuna nga mituna mama eza nini ozobeta lisolo ya Nathalie Makoma to eza ndenge nini te. Ezaka video ya kati oyo nazwaki émission vidéo plutôt o nasalela émission ya Nathalie Makoma, vu que naza na tante ya okota na plateau na air oyo yango nazaki ka obligé ko utiliser vidéo o nasalela émission ya ndeko na biso na kombo ya Nathalie Makoma. Mais lelo oyo na yeli bino dossier ya Gabi Tumba bandeko nanga kande boyebi situation eye grave, situation eye mabe, situation eye somo nini ekomeli lisusu ya Gabi. Bandeko nanga avana ya kokota na mozindo, avana ya kobeta masolo ya lisolo na biso ya lelo, avant tokota toloba nyonso oyo esengeli to ya koloba ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na Franesse NM, Francielle NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi na système pe na ndenge moko ya kitoko. Bambote nanga na madame Naz Kazadi et sans oublier la parisienne ya tongo madame Judith Diampo Visa na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Bandeko nanga kande na obeta lisolo kandenge to solo la lelo ezo sala kaka pasi mingi na motema koya kolala kolamuka na ba dossier, koya kolala kolamuka na ba situation, koya kolala kolamuka na ya pasi concernant mama na biso Gabrielle. Bandeko nanga na butu deja ya lobby toya kovanda ka boye toya komona ba video ya kilikili ya Gabi na mbetu ya hôpital bandeko nanga.
eza pasi eza pasi yaga bina mbeto hôpital bino moko boyebi na ba age bayaga bi wana soki deja akoti na hôpital mitema ebandaka toujours kobeta mitema ekomi kobeta bokomi komituna nzambe o lisusu nini dossier nini situation ya minene boye mpona nini mituna ezalaka toujours et encore ebele ya bato bakomaka surtout kobanga bakomi kobanga et surtout ke toyebi biso nyonso ke na kati ya bacomédien na biso bandeko na nga situation ezokende nango ka mabe situation ezokende ka ya somo situation na kati ya bacomédien na biso ezokende kaka ya pasi pe mawa yango lelo ekomi kobangisa ebele ya bato soki bamoni kaka moto abeli bamoni kaka mwa eloko moko boye ekomeli motu la plupart de gens bakomi deja komitungisa bakomi deja komituna plusieurs questions eza nini bandeko na nga kane boyebi biso tolingaka toujours kokota na mozindo nga nalobaka toujours soki matière eye nalingaka na nga kozala presse te ke non il faut kaka nakotisa il faut kaka nasala il faut kaka te nga nalingaka mpenza kozwa ta na nga mobimba ya kolandaka ndenge ezalaka kolandela surtout situation Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyebisaka bino batela na yo santé na yo, soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout santé. Yango bandeko na nga gavker aye na ba solution ya kafu aye na ba solution ya somo aye na ba solution bandeko na nga na makambo oyo etali makambo ya santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko na nga concernant makambo ya mabota na gavker. Toyebi ke lelo oyo ba couple belé epanzani likolo ya kobota. Mwasi azobota te, mobali pe de son côté na famille na ye. Oh biso mwasi oyo tokobala ye te, akende abima na ndako azobota te. Yango gavker aye na ba solution ya makasi. Toyebi ke kilelo oyo ebele ya mibali basemasi na bango ezalaka nango makasi te eza pe na basi mosusu ndenge nzambe akela bango moyen bakumba zemi eza te pe kotikala kozala te. Yango gavker aye na ba solution ya ba femme porteuse aye na ba solution ya kolongolaka bamaki ka ndenge ezalaka. Voilà bandeko na nga tokota na mwa mozindo ya situation ya dossier ya Yagabi tumba bandeko na nga na olinga penza na tiela bino mwa video ya mukuse kaka botala ndenge Yagabi azalaki na mbeto hôpital azalaki ya kolala botala bino moko ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya malamu tolanda nanu video ya Yagabi et après nazozonga sima pona koya ko continuer mwa analyse na biso ya muke kaka ndenge ezalaka tolanda et on se retrouve juste après.
à 8 bien permettre. Ok, c'est un peu élevé, hein? Ouais, c'est élevé. Eh. Ah, attention, on est comme boy. Ah. Mama kibo kwa kuchuba ngangwa kuchuba. Malembe, Zara calme. Eh? Bana banga pam pam. Ya Gabi. Oh, nini susu boye? Ah, ba tension Mathieu. Attention, yo zo solo mo attention yo. Ouais, te. Attention ça Ba problème makambo eleki ko sur internet. Oh. Yo pe sala go boye. Ela bona ba susu te. Ko so na soke ye. So swani mingi. Moi tension ebeta kaya ka obeta après. Nala ndio tia tamu te malamu. Nga swana nga nga ya. Eh. Nga zanga dilt. Voilà. Nga nga dilt za swana nga gai. Nga mabia nga de na songi te. Ah. Nga explica mwizana lugimba moko. Est-ce que yo mbanga tina ka hôpital? Ko tia songi ko tuta sabatu mitu ko tuta mitu nde wana ngai te. OK. Mais ko lobambala moko wana ngai. Ah, tina hôpital toujours mbanga ka. Songo dongo odongoli ngai na dongoli yo dongo donga tana ko swana. Oh. Le qui comme là qui nga vraiment na habité. Na la taki na nga bien, nazo kene musala. Comme ça on a théâtre. Comme ça na nga théâtre. Non ça la sonne papa. Comme ça na nga oyo. Donc nganda kuna dimaki bien. Na okende. Na komi ma koto kaka yolo. Na sentir kalokola vertige comme misu lili. Na lingi na donc na ndenge soki pe na kweki na mabele soki ndenge nini. Na eko se retrouver à un hôpital à docteur Mugisha. Lokola bato malamu bazanga te na mboko yo. Bana mibale papa tanga ba moninga nenga ba simbinga ba yenanga alpa. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nina wanenge swaka na ngonga kwa libona ngeka munene tu na bandi ebele ya bato touti kolanda mwa video ya Yagabi aza na mbeto hôpital bandeko na nga bouti kolanda ba explication Yagabi alobi eza problème ya tension selon elle alobi ka pona makambo ezoleka na ba réseaux sociaux bandeko na nga na fongola nano mwa parenthèse eza na ba video moko ba audio plutôt eutaki kobima il paraît nalobi bien il paraît na confirmé te mais il paraît bandeko na nga ba audio ebimaki ke Yagabi akobaki kobima na mobali ya bato na Angola sikoyo nde soki mwasi wana akendaki kosimba bisimbasimba abebisa Yagabi nzoto soki Yagabi nde akende kosimba bisimbasimba azwa mobali ya bato bandeko na nga ba audio wana eza kaka milai na bandi bato oyo balandaka Étoiline Ines TV bayokaki napesaki mwa ba explication na émission na nga moko nasalaki bandeko na nga ba audio wana esalaki mbutu na réseaux sociaux bino moko boyebi Yagabi azalaka genre ya ba comédienne oyo bayaka toujours na réseaux sociaux Yagabi akoki kovanda na ye une semaine te sans akota émission sans aya koloba ye alingaka toujours soki avandi muke alekaka na émission avandi muke alekaka na émission wana ezalaka na ye Yagabi yalingaka na ye bongo aza na ye bongo aprefiraka na ye bongo wana penza Yagabi pona bino alors après kaka bambutu wana nde toye komona Yagabi aye kokweya bamema Yagabi na hôpital
tomoni na hôpital wana ndenge bazolandela ya Gabi. Bon, de l'autre côté pe bato mosusu baye kobenga biso kande tolobaka toujours et encore ba numéro na biso ezalaka toujours affiché kuna. Bato babengi biso balobi mama Étoiline loba nanu bino bosalaka ba analyse ya kitoko, bosalaka ba analyse moko oyo ya mayele. Est-ce que c'est vrai ya Gabi azalaki penza maladie? Parce que soki tolandeli pe vidéo tolanda tozala mayele la famille. Omoni soki na loboko déjà basi batie o mai perfusion kande tobenga kango na français. Alors basi batie déjà perfusion moyen ba mekaka tension na loboko wana ezate. Normalement bako bando chekaka tension na loboko mosusu ezalaka bongo, mais soki nanu batie mai te normalement selon médecine ezalaka toujours recommandé ya ko checker ba tension na maboko nyonso mibale, parce que maboko na maboko epesaka o yango ezalaka bongo. Mais mingi tolandelaka nde tension ya loboko ya gauche nde tolandelaka, mais ezalaka toujours important ko checker maboko nyonso mibale ezalaka bongo. Alors yango bato ebele bazotuna est-ce que réellement ya Gabi tension na ye ezalaki mabe? C'est comme si azosalela nde publicité ya hôpital wana, parce que lelo oyo toyebi biso nyonso mutu na mutu aza na besoin alia mwa eloko pour que alia ako préféré na ye afuti mutu mwa mutu aya ale, surtout ka soki ayebi ke mutu oyo ayebani asalela ye publicité pour que mosala na ye ekende liboso. Mais biso tomoni kuna na mbeto ya hôpital ya Gabi azoloba makambo attention. Bon, nakotala pe ya Gabi na maquillage azalaki nango toyebi ke bon tokoki kokwea na ye toza bato okoki kozala oza na maquillage ozotambola le okwei bamema yo na hôpital, mais elobeli ya Gabi ebalolakisa penza ke non c'est vrai aza na maladie kotala pe publicité ndenge bazobimisa biso libanda komona makambo hôpital wana esalaka, komona pe ba infirmière hôpital ndenge bazalaki. Et surtout c'est connu de tout le monde toyebi ke soki mutu akoti hôpital normalement en tant qu'infirmière, en tant que docteur okozala na besoin ya koya kobimisa te bamakambo ya oyo ozosala na nzoto ya maladi na yo te. Bon, ya Gabi aza star toyebi biso nyonso, mais est-ce que ya Gabi abelaki to eza kaka publicité ya hôpital kombo hôpital ekende sango bato babetela yango lisolo to eza ndenge nini? Ezaka mituna bato bazotuna. Bandeko nanga Kongo na biso ezalaka nango Kongo ba dossier Kongo na biso ezalaka toujours Kongo ya makambo. Kongo na biso ezalaka toujours somo bandeko nanga. Kande na utaki koyebisa bino awa déjà ba audio ebimaki na poisa concernant ya Gabi. Ba audio bino boko boyebi soki eza na ba audio oyo esalaka soni, ezalaka ba audio ke non abimaki na mobali ya bato. Tomonaka makambo oyo ata na quartier soki eza na jeune fille moko boye moi mokolo mobali aye koningisa ye na quartier, aye kofinga ye na quartier, esalaka toujours soni. Omona jeune fille au banda kutu ata kotambola te akomi koyoka soni donc bato nyonso bakotalanga mingi ezalaka ka bongo. Bato ebele bayokaka penza soni ya makasi toyebi te soki eza mwa pasi wana nde esalaki ke ya Gabi tension akwe mbala moko bamema ye na hôpital. Siko na hôpital wana pe bamoni ke Gabriel tumba bulembu to profiter asalela biso publicité toyebi te makambo ezali chers compatriotes makambo ezali. Bon, conseil nga na kopesa kande nasalaka na nga analyse na nga nalingaka toujours kose base te pe se concentrer plutôt sur ba conseil conseil ka na kopesa surtout na ba comédien na biso oyo tolobaka baza nanu ba jeune baza ebele o baza ba jeune. Toza na ba Ralia, toza na ba Michou, toza na ba Linda, toza na ba oyo nanu babali te, toza na ba Kenny, toza na ba Mbino, toza na ba Naomi Lokwa, baza au moins ebele. Conseil ka na kopesa eza que mwasi azalaka neti fleur moni na temps ya fleur wana nde ezalaka temps ya yo mwasi opona mobali selon ton cœur, selon ton âme kozela te ke non ntango okoma
na ba 12h okoma na ba 16h siko ozala pressé ozala pressé ozwa kaka oyo nyonso akomonana nazwa kaka toboyi mpe ezala ba 18h wana sikoyo okomi kobunda mpona mibala ya bato ozala pasi mpe mawa toboyi mpe ezala ba 21h wana deja oyebi ke eza yaka kolala oza na mobali te eloba ta Belvi kandi ke ménopause sa mobali epesaka kanda c'est vrai eza makambo ya solo. Alors tant que boza nano ba jeune nde moment bosalaka ba choix na bino sala choix. C'est vrai succès ezali mais succès ya bien ezalaka soki oza na mobali kanda toza na ba Naomi Lufiakenda elle est là une femme mariée ajwaka mikolo bomona ye te parce que auti kobota nzambe apamboli ye na mwana. C'est tout à fait normal. Vous-même, vous voyez Davina. Elle est là mariée. Elle a continué la carrière na ye. Et pourtant, mon bal na ye aza na ye congolais te. Mais ye wana a continué la carrière na ye. Trop belle. Elle se fait toujours belle. Makam na ye pe ezo kende nango ka kitoko. Matin, midi, soir. Côté mosusu aza na mobali. Oyo azolande la situation. Mobali oyo aza wana po na ye. C'est qui est aussi bien. Alors, yango eza toujours malamu. Bino ba jeune fille bozo jouer lelo mibali bazo linga bino ezala mibali o baza na Kongo na biso ezala mibali o baza libanda mboka bazo linga ka bino na ndenge moko ya somo mais c'est le moment ya kosala ba choix na bino c'est le moment ya que bozala concentré c'est le moment bosala oyo esengeli bosala bobala bosestalaka bosala oyo eza ya malonga. Toboyi lelo tolobi ezala te ke non mobala batu yango ba audio ebimaki bokomi kobeta koko ya ba tension netika nde bomoni ya Gabi alobi na internet makambo ezali nga naza wana mpona koloba na kozanga koloba te mosusu koloba mosusu tolobaka eza koloba me koloba mosusu ezala koloba moko ya soni ya Gabi asala ba vie ka ndenge bino moko boyokaka eza te ke non nga nazoya kosabola ya Gabi te ye moko na ba interview na ye ya Gabi deja lobaka ye asala badi abima na mibali abima penza na mibali mais lelo oyo mibali wana bazalaka lisusu ata na répertoire na ye te eza na bamibali oyo babloka ye balingaka lisusu ata kosentir ye te eza mibali mosusu oyo lelo bazomona bamoni ya Gabi ndenge abebi bango moko bakomi komituna nde mwasi na bando bima na ye pardon mawa bo comprendre soki oza femme mariée ozo continuer la carrière na yo komona ka kenon nzoto na yo eza bien makambo na yo nyonso ezokende bien ekozala na motu te kenon abwakela yo maladi parce que ozwaki mobali na ye ekozala te yango eza vraiment important bino boza nanu ba jeune beauté eza wana mibali bazolandalanda yo mibali bazolingalinga yo mais soki okomi na niveau koloba kenon obala ekozala encore plus mieux ekosala ke carrière na yo kende pe liboso respect kozala et puis okozala na yo bien ozala penza bien toza na bamama coquette sasa ye wana mwasi ya libala malgré bambutumbutu eyaki kotelema sur les réseaux sociaux mais na suka bato ebele babetela ye maboko balobi ke non aza mwasi ya libala eza mwa bongo wana eza ka conseil oyo napesi surtout na bandeko na biso ya bacomédien oyo nanu babali te baza bajeune eza ka conseil nga napesaka na nga ka conseil voilà. Quand tu obeta lisolo ya Gabi, bandeko na nga er mosusu esalaka pasi. C'est tout à fait normal er mosusu ya Gabi abe l'attention ya Gabi azana ba compte à rendre na bato. Ya Gabi azalaka toujours na ba dossier parce que chaque fois que ya Gabi ayaka ko sala ba émission ba invitaka na ba plateau ya Gabi abimisaka toujours makambo. Et surtout makambo na ye mingi abimisaka ngo na nkombo ka ya Belvi azalaka ka soki amoni Belvi asali mwa likambo mbala moko. Il faut ailler la belle vie. Il faut aya kosabola ye, il faut aya kofinga. Wana penza ezalaka ya Gabi. Ye akipaka na ye te ke non ndenge eza boye. Ya belle vie ngana belle vie to swana te ngana belle vie mata ekita te. Mais ya ko préférer na ye aya kosabola belle vie, ako préférer na ye aya kofinga belle vie. Wana penza eza nature ya Gabi. Aza na ye bongo. Ba compte à rendre oyo aza nango bandeko na nga mosusu yango esalaka ke koswana tellement na bato swani na bato lelo swani na oyo lobi kuno swani na oyo ebelisaka pe ebelisaka
ebelisaka yango eza toujours malamu bato oyo bazalaka pembeni ya Yagabi famille ya Yagabi bokonseyaka ye ere mosusu na age na ye wana eza babilo mosusu oui il faut ya korépondre mais ezalaka mpe na babilo mosusu oyo yaka korépondre te ovandaka mpenza babilo mosusu ba ere mosusu ezalaka mwa bongo ekozala toujours malamu tolobaka babilo mosusu il faut tolobaka soki tovandi kaka kimia tovanda kimia ti mokolo nini babilo mosusu il faut toyebisaka mpe Yagabi vérité veri ezalaka vraiment important boyebisi moto ayebi ke non oyo naosala eza malamu oyo naosala eza mabe ezalaka vraiment important Yagabi ere mosusu makambo mosusu asalaka mabe na ba age oyo aza nango surtout na kobelabela oyo Yagabi akoma nango lelo eza na babilo mosusu oyo Yagabi akoki kosala eza mpe na babilo mosusu oyo Yagabi akoki na ye kosala te eza babilo mosusu de son côté ka avandi alobi oyo mpenza eza yanga babilo mosusu oyo Yagabi de son côté akoki kosala alobi ke non oyo eza mpenza yanga te eza mwa bongo mais soki kozalaka makambo nyonso Yagabi il faut kaka makambo nyonso Yagabi il faut kaka kokota ce n'est pas aussi bien pour ta santé eza lisusu bien te c'est vrai toyebi ke Yagabi akotaka soki bomoni ye na plateau akoti eza mpona mbongo bafutaka bango bakotaka na baplateau ya ofele te bapesaka bango ba $20 akoti wana deja yebi ke mwa $20 na ngai koti aye kosabola bato mais ntango ozosabola bato oyeba te na mitema bato nini ozotiaka na kati na bango ntango ozoya kosabola ozoyeba te nini mpenza nazotia na kati ya motema ndeko oyo babilo mosusu eza babilo mosusu tolobaka eza babilo mosusu de notre côté ovandi mpenza olobi ke non oyo pe nakoki koloba te oyo nakoki mpenza koloba ekozala toujours et encore malamu mingi bandeko na ngaka nde nayebisaka bino biloko ya kitoko ewumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu yo moto olandi biso soki eza mbala liboso koti na chaîne na biso ya Etoile Nines TV osepeli na analyse na biso osepeli na ndenge tosala émission en tout cas na osenga na yo osabone massivement ntango ozosabonaka kobosana mpe te koklikaka sur ngonga ya notification nga na encourageaka toujours bato parce que ngonga wana ekobanda opesaka yo mosala te ke non kota kita mata te ekozalaka bavideo nyonso soki tokoti video ya sika directement omona kaka banotification banotifie yo directement ke non Etoile Nines TV akoti video ya sika ke ovandaka na ndako obandaka koluka chaîne ya Etoile Nines TV ere mosusu ozomona ngo te ozomituna bakomaka ngo ndenge nini eza mwa bongo salelaka biso mpe partage ezalaka mpenza objectif na biso nayebisaka bino toujours ke nga nasepelaka na nga na bapartage nga nalingaka place partage ezali soki okosalela nga partage en tout cas na osepela na nga salela nga partage ata na mwa 10 personnes 5 personnes ya contact na yo osala mwa bien parce que ata soki sur 10 wana 5 ekotala nga ekozala toujours malamu commentaire na yo mosusu tielanga commentaire ata ya cœur tielanga commentaire ata ya merci ekosala biso malamu soki mpe oza na bapropos oza na makambo oyo olingi mpe opartage na biso soyez libre eloko nga nalingaka te eza kaka mafinga ntango bofingaka eza na bato mosusu bapasteur bakotaka kotalaka biso imagine un pasteur aya kotanga bamafinga ezalaka mpenza bien te eza mpe na bana mosusu oyo balandaka biso moins de 18 ans baya kotanga bapapa mibimba na bamama mibimba bazoya kofinga eza bien te mpona respect na bino moko koya na bakommentaire ya mafinga awa te ekozala toujours malamu bandeko na ngai voilà suka na biso yango oyo biloko ya kitoko bandeko na ngai ezokende nango mbangu kande boyebi situation ya Yagabi eza kaka matakita eske ya solo Yagabi akweyaki to eza nango publicité ya hôpital nga namoni na ngai eza kaka publicité ya hôpital